Stay focused. Nayebisaka bino nga les vieux pères na bino yeyo. Il faut bopesaka biso ba respect pour masolo biso bato bandaki masolo. Biso tobetaka tolo te togangaka pe te, mais na debi ya masolo tozalaki ntango masolo ezobanda kombo wana boza nango wana oyo boza komibenga ba warrior tozalaki parmi les 20 000 personnes tobundaki bitumba tala biso toutaki ba États-Unis ti tokomi na kati ya Paris poto ya kozwa kombo wana ya ba warrior. Donc il faut respect, il faut moi reconnaissance ezalaka ere moko bozongiseli les vieux pères pe feedback bolobi les vieux pères osali mingi bozo mona bevenema tozo couvrir boyena bozo partager ba vidéo bozo tindela batu bayaka na chaîne toko mata 100 000 na minute tu vas être déjà 100 000 mais ba diunga bandoki bakotanga itenement soki na yaki ko découvrir na simake ba yini na ngai kaka batoto sola na bango mais ça la rien nzambe kaka la justice de Dieu yana awa tozana kati ya Bercy avant concert banda mutuna na kotite ngana Stantine ona tokutana na azaka na Paris na Marlena tufandi tozotala ndenge batu bazako ya po biso tofandaki na Novotel hotel bato bazana hotel bazana Paris bayebi Novotel ezaka liboso ya Bercy wana tozalaki wana motema kidi tozo motiver batu na libanda tozo motiver pe batu na kati tozo motiver pe batu ya Afrique bato balanda life bayebi na otike na bino moi message passage boyo ka Marlena ndenge naza koloba na kati ya Bercy. No, you good. You can Oh, okay. I'm gonna turn the camera off. Then you can just stop. Okay, go ahead. What do you want me to say? You can say whatever you want to say. No, I don't have nothing to say. I'm just happy to be here. And so you need to. I'm happy to be here. We just came to spend a little time, right? Momoni ezalaka orgueil te eza pe tobibetaka pe tolo te ndenge kaka tolobaka tozowela pe course na motu te tobelelaka pe bato te barécompense biso mais bilili eza kolakisama. Donc soki tozoloba bamasolo tozolinga tokoma histoire tozokoma donc tozomona ndenge nini makambo ezokende mais ça fait pitié na ba ere moko mona mutu moko ayebo ya tengameli yo ça la rapasi surtout bato bandeko bazaka na Afrique kuna nalo bandeko bazaka na Afrique mingi ba journaliste mususu lelo bino bozo pesa ba valeur bon ezana ndenge ya mabete ndenge ya ndenge ya vérité pour vérité photo lo baga vérité banani bakomi ba histoire banani o baye kuya o comprendre na kata masolo ba vena bazatu mais ekufelite nzambe ne mokonzi donc toujours kendeka siko kende masolo eza kare awa Bercy batu wazo komona ke na libanda na kata life ou bien na kata life te donc batu kuna na Kinshasa ba bi ko kata life te malgré zalaki vide mais à cette époque là tozaki vraiment na babonné belete na banza na zaki na une affaire ya ba 1000 et quelques ba 1000 et quelques babonné ka ndengwana bon tozotala kaka na yebisa yo na salle kuna batu pe bakomi batu musu bakomaki décourager oyebika ndenge ezaka na salle batu bazokobima bamususu bazokota bamususu bazobima bamususu bazokota tohumelaki vraiment ko na yebisa tohumelaki talaka biso na yebisa tozaki batu parmi batu liboso tozokozela concert banda concert ezobanda pete tozomona neti concert ngo ekozala nile ou bien ko continuer mais bika na ndenge makambo esalaka nzambe na nzambe na bolingo na ye na yebisa yo mais 40 minutes tala batu babandi kokota na kati ya sale batu babandi kokota sale awa watozali le 28 février 2020 à cette époque là ezate na okese moko te ezokobeta te mais omoni lelo batu balinga ko changer histoire batu bazolinga ba changer histoire batu mususu bazolinga ba lobake owe ranson mutayo ko fungola ba concert na poto
Retala ewa ba Wenson bazate, ba Jibe Mpiana bazate, ba Kofi bazate, ba Ferre bazate. C'est Fally Yemoko. C'est ainsi que après concert oyo des décisions joma qui pas falloir le que non a fallu moni atali ba vidéo atali ndengeni ba ser na biso ya Paris po batu bayana concert wana kana ba concert a fallu zadaka to yebi déjà ndengeni ezalelengeni ne kozala batu bayana concert na ndenga kosakana te na yeso batu bauta ba Londres ba Paris ba États-Unis ba Allemagne ba Afrique donc monde entier tozalaki wana pona ko soutenir. Donc bato d'abord félicitations à bato tout ba participer pe toujours sa gloire na Nzambe pour la plupart bato belé pe bachola pour après concert wana gande pandémie yaki mais Nzambe a gardé biso toujours ti tozati lelo na mukolo lelo il faut toujours kembo pe gloire pa ina epo batebele basidi kotika biso mais Nzambe a gardé biso quand même tozala na bino pe longo. Donc ça vraiment plaisir ya kozala sur na journal lelo neti ba journal ya baboye toza commémorer donc tout le monde a que 4 les kaki toza ki na kati ya Paris wana na kati ya Bercy et événement zalaki kitoko mais siko avant événement banda quand ndenge na yebisa bino des heures de salamaki na libanda na banza botala ba video ndenge lekiki sini ya tina na sali video nazoninga kake bo comprendre le vieux père comprendre le bino bato ya biso bozala ka tango za so ba bengi yo vraiment za kati il faut bo partager ba video na biso bo cha biso pe maboko to kende vraiment na ndenge masolo zo kende mais le VP nga na zo sala ka na effort na nga nazo mona vraiment bozo bino bozo changa maboko te bon mobali pa le laga te biso pe tozolela te tozolela pe na batu te ndenge masolo zo kende mais tozolo baka vérité pour bo comprendre masolo ndenge zo kende kala mingi te totala besale bandi kotonda batu babandi koya et sale tondi fali pe concert bandi na otike la bino mwata moke botala neni concert ezalaki moi passage moke après to koma susu na mikolo ezako ya boyebi ke ba concert ezako ya lisusu na banza soki Nzamba pesi makasi tokoki kozala totika nyonso na maboka Nzambe a contrôler makambo ndenge ne yazo contrôler po ye ndi azali le maître ya temps et ya circonstance takos à suivre. Tant concert et bandi faut mona plaisir au fela zalaka nango suka na plaisir donc mona ke mona mbala sepeli concert na ile ki bien na kati to sepeli pe bon concert pe siri wika concert zaka 2 heures du temps et katani batu batikala na dernier posa ya kosakana te le lendemain pe biso pe to umela te to simbi avion to soji avion na biso to zongi na biso na mboka na biso wana na ochela bino image tango tozo kita na Chicago. Ici nous sommes à l'aéroport de Chicago. Après le concert de Fally Ipupa, maintenant nous sommes à la maison, Washington et États-Unis déjà. Donc on est là, quoi. Tout est bien passé. Merci na ba Massagnon, malgré des ordres qui m'ont manqué, mais on était dans les bons, quoi. Ah ouais. Ah ouais, tu es à l'aéroport à Chicago. Tuzo Mexico, d'accord. Moni Marlene. D'accord.